Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La patronne belle vie Kandi mon pao. Mais façon le ma belle ville est ma te belé ma traiter comme porte-parole à belle ville. On a porte-parole à sûr. On a porte-parole à sûr. On ingande na zaboy na na minu eswaka. Cette fois-ci faut na bando loba. Ah bon? Cette fois-ci na bando loba mto bangisa mto ati. Bibi ne bomo vana botonga batu. Na Bella TV bona kamo botonga batu. Jamais. Ce moni belle va passer battre nous soit si mambote mais na rangé ya silate. Oyebi ke courant kendaki. Bato bazaki wana to loba mamba solo. Courant kendaki umelaki. Comme ça mon inquiété. Je te jure. Bijou la reine. Prisca Lobby azaki vraiment un peu direct na ba propos nae. Natala kiango. Natala kiango. Natala kiango akata na mabe. Il est aussi qui. Te alobate. Alobate natala kiango asilike makasi. Malinga galek nanga ba princesse. Qui est derrière Prisca? Parce que du coup maman Prisca maman c'est révolté. Au moni Prisca a eu ba choc trop. Nga boko finga nga ponga na kota na maboke. Bo finga ba na ngate bo finga nga bo finga ba parents na ngate. Ce que ton bo toucher. Parce ba toucher raté fona loba. Bibi michoute. Bibi michoute. Na biete nzambe la lola zoka. Na ba cardozo. La princesse, la donza, mais vraiment c'est la première fois que combo était. Me chuter boîte commenter que comment on resali le voir ironie. Neni petit cerveau. Donc il fallait qu'on aille bailler. Respect. La baronne, la patronne, belle vie Kandi. Son réseau c'est quand même monsieur Ebimae. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Congo. Bonjour, bonsoir, Bandironyo Sobalinga chaîne Nabiso Congo Liziba TV, c'est quand vous avez belé partout dans le monde. Yakolanda Biso, l'émission Nabiso vraiment, tous à très reconnaissant parce que tout c'est la Biso Moussala, tout c'est la Rabino Moussala qui te merci. Nandingi Boponanga, on a dit que les millions a toujours na banda qu'on a bino sans autorisation. Merci à mon équipe technique, tous avons toujours au four et au moulin. Ouais, na moni Benjamin Konda, pourquoi pas Cameraman Star, Jonathan Dario. Merci na R9 Silva, na Sima Caméra Bunion, merci na Lekechupanda Mobali ya Pembe, pourquoi pas. Na un grand merci na Batou Oyo, ba passa rapé na nga Batou Oyo, batala nga TV mo tebele, na wana moni Weston Lema Mobali ya Mandefu na kati ya France wana, pourquoi pas un grand merci na moi Oyo pensaka na Batou Nene Lelo, merci na Yemoko Merveille Kapilo Caps, pourquoi pas na un grand merci na Patricia Lilocha na kati ya France on otala biso TV moko batebele pourquoi pas na Tricia Mbumba anniversaire moi na Jonathan Dario joyeux anniversaire déjà tozala wana après émission merci na kati ya émission na biso mozindo émission lelo vraiment nous yebi ba payer belé monsieur subazana ba reine na bango toto ko pe de reine Elizabeth na kati ya Angleterre wana biso na RDC tozana reine na biso o vraiment c'est la biso musala bien na kati ya Congo na théâtre bijou la reine il y a des invités d'honneur na ngana ini to la makambo belé vraiment bien déjà bien voisin bien voisine parce que makambo eza ko le belé bijou la reine bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Boni Lucas.
bien. C'est vraiment un plaisir mon à plateau nangai. D'abord un mot na ba de tout bala nao parce que la première fois na yamba oza honneur ba tout bala na Congo Liziba. Vraiment merci oza première fois té Congo Liziba nda kunanga ta la chaîne ya petit frère nanga dans bilemba musenzi azate donc ba fan tout ya Congo Liziba na lingara bino mingi na lingara bino vraiment makasi. Donc inaza wana rapona yo ba question za yo ba réponse za yanga la pesi merci vraiment na nzambe askatenda po akomisi biso mokola lelo mingi bakufi preuve que naza éprouvé maman lek nanga mami muke ba odia akufa ki le 14 mercredi jour bakunde papa Kwedi donc corps egobima le 24 eza samedi na mort gangalema donc OK kunda na métropole 1. Donc c'est un peu ça. Voilà. Un message est lokola les questions zande konanga bobinga binga depuis na bina okokate to kimana okoto matanga to ya tapa ba voisin to sola moi lisola ngé. Voilà, tout cela moi lisola c'est vraiment un plaisir. D'abord avant tout kota vraiment na mozindo il y a ba actualité d'abord ni na yeba parce que c'est la première fois na yamba ona kati ya émission na ngai combien des années déjà na kati ya théâtre. Et belé non c'est ba 30 ans. Non, comme ça, 30 ans, dans les cas de 25 ans. Vers 30 les cas déjà, 30 c'est beaucoup. Donc, 26 caca. 26. Donc, ils ont déjà belé. Parce que moi, j'ai mis balé. Est-ce que c'était facile? Il y a Rolex, ça battait un boulot dans le théâtre bon. Oh, mais ça, il faut nazanango. Moussala na yo. Au colis, musala poni yango wana. Nga bandi musala théâtre depuis bon mois hein. Donc na bota déjà ba nanga et après na yo ça musala nanga. Donc na bota ba nanga avant maboki. Yoza moto peut-être moto nga na théâtre ko ça par exemple pas na bino. Est-ce que lelo vous êtes fier puis na musala ya théâtre lelo? Oui hein. Naza fier na musala nanga makasi. Na sala qui m'a interview na mkola matanga papa Kwedi et belé ba comédien ou vraiment ba tapé na niveau carrière na bazolo ba mingi bato ba mona ba inutile mais comment on dit ba kondi papa Kwedi na honneur et puis c'est bon performance encore une fois valeur. Oui et puis si biso valeur cause à l'artiste cause à comédien et sali kitoko ngala lelaki na lele makasi malgré za kaka nduki kabo etozo banga tobi yango papa Kwedi abombela biso za soda wana to bade ko seka biso kaka po niveau sécurité zalaki honneur ba pesa ki papa na biso tala papa lo bahati papa za la génération nyonso so akuteno boko seka matumbo lipe ya papa na biso aluka ba papa masumu ba papa Elombe ba papa Johnny Takala donc ba papa donc papa biso tozala bango so tokutana na bango ba tournage so tina ba makamna biso tokutana ka donc on dit mateke papa pachaka rigueur na ndako na donc ezaki bien makasi na sepela qui vraiment. Voilà, ezaki bien makasi sepela qui vraiment mesdames et messieurs fidèles internautes de l'émission vraiment TV mo batebele wana moni un prêtre na kati Afrique du Sud Fabrice Labaya na kati Afrique du Sud au la biso TV mo batebele bijou la reine d'abord za fierté aux anneaux plateau après mariage na yo to monaki ba les zones de bimaki bato ba traiter que non bali mobali ba mso balobi que za mokola mobali. Mais comment d'abord au Giraki Vawana en plus makamone zo mingi pa comédie tout le monde pende ko na biso coquette ah makamone bimi susuke mobala za mo mukepa na est-ce que za rani ko banda 6 avant yango comme ça bini mikolo ou comment? Bon ngana loba eloko moko to gérer na biso ba fante ba fan to comprendre na biso bango parce que tout le monde a bangoté. Oh to yebi babimaka to yebi ke oyo mama Mirador oyo dor kasolela oyo yoyo kitenge ozomona mais oh to mona te ba surtout ba sala ba commentaire wana donc c'est unité à Hollanda mokileza na makambo ebeleza na ba réalité babi bakuta yo mais balobani ba yoka yo mais bakuto nango te o bazoloba etalika bango moko. Au moins, tu as le temps de répondre à mon tuté. Mais tout le monde a une conférence de presse. C'était quoi l'idée?
conférence de presse. C'est là on dit il y a un journaliste et bazali bosobo. Non, te. On a ngate. Eh, nga pe na beta ngo kindobika. Nga pe kindobika, nga ki pa mambwala te. Très bien. Et puis atabo finginga, atabo salini na okipete. Na okipete. Bon, nazala batuna ba pesa nga ba conseil moi pe Karim Pala benga bibi soko meko le kemisho to lo ba te Karim Pala wengi na pesi maître Mbote wala ba parents nga na pesi maman Marie Hélène Lota Mbote et bakata ba conseil akanga pendo ba bibi wana tona te sa grande dame donc so de ba ndeko no de théâtre ba olo ba no bongo ce qui ont ça émission ataba finga ataba sali 2 millions émission ya ko finga kayo est-ce que le bino ngonta papa biso we ranson est-ce que ko finga si ça posa si ça gwa biloko et si ça gwa biloko te donc c'est un peu ça. Est-ce que bouja qui peut vent atmosphère na bino pe famille mobile na famille na pe est-ce que bouja qui peut wana papa longola dossier wana tuna pa mususu wa mbeleka ya kala donc wa mamba kalambai wa mamba kalambai na minito na olela mama nanga mami mukeba Odia Koufeki donc Azat Wandos Wane Ernio so pesa ba conseil star na biso famille Netia Irene Lopez mama Letnanga nda pesa nga pe ba conseil Bibi Chibiuma koko nanga mamumeta Marie-Louise apôtre Joël Kamba motema maman pasteur Doli Kamba merci Nabino merci vraiment apôtre Joël Kamba merci vraiment merci surtout merci. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission et Garato éclairci, dossier bongo, c'est là vraiment bien temps star p. Allo baka. Tout côté vraiment na mozindo, na bengelio vraiment star la bijou la reine, auto solo là vraiment trop mais quand aussi maman wa sujet belé. Autre balika moko est très important, lobi ba fan balanda bangote. Ah oui. Il faut osa maîtrise ça musa na. Et puis na tala nga pe YouTube. Natala na YouTube. Na kota na YouTube. Na kota so ndé na zabwe na koti. Mais na kipa na ngate même atato sala émission nga moko boy. Natala na ngate. Ezaki kake ba fingi yo basali boy. Ata botinde ngali natala na ngate. Je le mona retro na chaîne yande na biso belle vie. La patrona na bosino pesa la patrona mbote. Respect. La baronne, la patronne, Belleville Kandi, Sorazo c'est comme un monsieur Bimaï, Sorazo c'est comme ta maison côté, belle figure, belle taille. Baloba bon en français, toi na bana o baza ba licencié batanga. Donc la patronne na pesi ombote wana moni nanata kaza babi nanata kaza ayeko offrir, ayeko sunga ba artiste comédien. Na ba lopangu to koma ba mama lopangu ba papa lopangu bobuka na te ya eza masuwa noa nanata kaza bito kota kala mingi te o mona ka mbula ya 45 jours 40 jours ekoya bokota eza na ngoka na prix ya mangondo atekeli biso dans 20 sur 20 bobenga na privé na ko claircir bino boye ebele nanata kaza boyebi nanata kaza mwana mwasi moko ya mokeme mayele bele to lukade bato bongo wa vandi pe akanisi bata maboke te il faut bango nyoto baza ba mama lopango bango nyoto baza ba papa lopango na calme na lolendo te bata bongo nde il faut bazala banana takaza apesi na gauche droite c'est évité. Très bien. C'est un peu abanda kala ba misala o arme loura yebi vient nga titi kalu motema mama Lili muswamba arme loura yebi major zolozolo yebi makambo ngala oloba José de Londres yebi makambo ngala oloba donc pesi na gauche droite c'est évité. Voilà, pesi na gauche droite c'est évité. De moi pena la patronne na Belleville Kandi mon pao. Mais façon le bela ma Belleville et lui ma te belé ma traitera comme porte-parole à Belleville. On a porte-parole à sûr. Porte-parole à sûr. Yo linga bongote porte-parole à sûr. Mais vite que l'on ça 80 ans. Pour traiter maman Kolo. Oui, non que ça 80 ans en novembre 80 ans. Mais mon a été
peut-être que ba finga ba fine na yo. C'est normal. Konyo maté, na perdre té. Tout le monde té fo balinga yo. Konyo maté do sa émission mutu so ba eta kutu pantalon jean lati li kolo li kofi. Ba finga. Yo olanda bango. Na ko perdre ba fan na ngati. Ba yebi ngai. Bijo loba raté soka bia loba. Ya on a yebsa ki Yves Pangabi omoni ngande na zaboy. Na minu eswaka. Cette fois-ci faut na bando loba. Ah bon? Cette fois-ci na bando loba mto bangisa mto ati. To banga nzambe na l'état. Et puis na l'état soto OK, oh a raison za na tort to futa manzi. Parce que ça n'est de trop. Beaucoup sakana batu, beaucoup de foyer ya batu, beaucoup de bana ya batu, mabambala ya batu, ce n'est pas normal. Bah ça na iko tu na belle vie. Non, nazolo ba tout le monde. Très bien. Nazolo ba tout le monde. Nazolo ba na belle vie ya batu te. Nazolo ba même tanangai. Même à tangai pe. OK. Parce que ngandi nazaboye naza grande dame. Naza ba leki ba marié, ba femme mariée, ba homme marié, naza na ba semeki, naza na belle famille, naza na donc au monde. Naza na église on a sambela ka faut respect zala. Yo va no kaka so batinde lieu elamba o chechoko oyeleka na émission pour finga mutu. Oyebi keto bo finga bato ba so bo so na mutu ozui mabena yo bambi mutu. Eza normalité. Nga ololoba konyo mana ote na oloba nakati émission peto na oloba soto akana kisasa a otambola na moto pendant to so mituka te otambola na moto pine etoboko otambola na mutuka to sombi mutuka to okuta na kaka babibi ne bomova na botonga batu na Bela TV bona kamo botonga batu jamais na komba nzamba skatendo na sambela jamais na zo ibisayo nazo ibisa oboga yo ka ba audio ya tika makambo wana na Bela batonga batute et puis na Bela ngweza la soko ye tournage ovandi moko maquilleur azo maquiller yo aussi ici tourne que tourner aussi ici peut muto pe so enveloppe mutu mususu. Très bien. Mutu peut servir bino à manger mutu mususu. Tala la patronne ya kota mambo na te mbongo ya frais de régie mutu mususu. Siko bo bando tonga ndeni ngaka mo batu batonga batu tina monde lelo ka ba YouTube ekomi nango ba voice ekomi nango donc tonga nani et puis ba tonga nani tata bo le bisanga mingi nga za se mama nga akufi donc fona lela mama nga mais bijou la réalité yo lobi ki o lobi ovandi ki mi trop faut ba neuroloba tozaki na ba mo débat awa ezaki semblant lelo to moni le roi semblé zate ezali susute yo zaki na veille mortuaire papa Kwedi to moni entrée ya belle vie kasi yango nde na memi ngambuti o éclairci biso ngambo yango na memi po batu mususu bakumisaka batu ezaka mabe mosaka kumisaka président na EJB mpiana asala mabe ngapi nazo kumisa la baronne la patronne na belle vie kandi mona mukena bangenge na sali mabe nini mabe zate ngana vai na entrer na moni e bakata kama nanga bakata na yambi na moni Karine pala mama nanga pala bijou yaka na moni belle vie ngana zaki loko apporter babenga baba na protocole na te protocole ya vraiment ya te nazalaki po ba protocole ba mizi ba Chloé ba orange ba nanga ya groupe mise azaki pa président sans souci ya longwa na ba onde ba sala musalana et puis ba makasi photo félicité bango ngape na telemi wana loko a protocole nazo tala bato bazokota to na moila patona isenga bien muko ndina nzo la patrona nanga la patrona yeyo eza ko mona mama no kala to mona papa no kala osandeni omona mama no kala so ta voyager mais yo mona presque na tournage mais mikolo yo nazaki te nazali na matanga et puis to tourner kité bon mona ki entrer asila te na mona ki était na mona été na mona été vraiment te batuna ngango pe na bomba te na mona quitté na mona été bat na mona ki safari nzinga na mona ki bate belé na mona ki ba papa ekboko
namonaki papa Koba entre papa Koba to papa Makaya namonaki ete bongo vidéo auto oyebi ke bato bazalaki ebele bato bazalaki ebele nga sikoyo navanda na suka wana ntango sikoyo ebakata mpo to banda obenga na ebakata ntango ebakata sikoyo ebakata esinga nazoya ntango akomi na déplace place navandaki nakei kasi ondie bakota nzela mwana Belleville oskizenga esa esiko nini likambo yango kande nakumisi video oyo nayebi te soko analyse yango ndenge nini tomoni Belleville apesi bato nyonso asima mbote me ye na range ya sila te oyebi ke courant ekendaki bato bazalaki wana toloba makambo solo courant ekendaki ewumelaki ta mosu amonaki ete je te jure Bijou la reine lumière eza wana makambo tu ezali non bato bazalaki na okosa te bamikolo baza wana bon oyebi soki courant ekendaki ezwaki temps ebele peut-être ntango ye akendaki kopesa bato bambote amonaki ye peteto oka mpe molili ezalaki amonaki ete eza grave te toloba na biso nde bato bazolobaki abeti ekara parce que balingi to relaxa sur hypocrisie te non abeti ekara po ani baa bandeko baza na problème te eboso bayaki nzela moko to bazalaki esika moko déjà na moi boyeba oui yango nde eza problème yango nde créer problème yango nde tumbi zamba etumbi Congo écoute so ba audio yango savant les coques komi 1000 francs écoute so ba audio Jérémy en place Bijou la reine oloba likambo na émission ngape na landela ngo eza ya solo Jérémy Shabana Uta epana yo aleka pe pana to koloba bongo lelo makambo komi polémique komo lika lelo komba Jérémy ko circuler mingi ba audio alobi kia Belleville azobundisa ye abundisa bandeko na basi otakana bango pourquoi azobundisa ye mwana bato mobali Belleville tonga rara sila kia asalaka makambo malonga te yo ebi Jérémy depasaki na se tinda komi lelo boy ti makambo nizo malandi zo ko zalani bon nga eloko na oloba na ebi Jérémy bien na respect azala nango akosa yango te et puis otineli yango ndire vidéo yango mais koyoka voix et puis makelele pe très bien pona kanga keza voix ya Jérémy na oki ko répondre likambo na ebité parce que makelele ezalaki ba voix bato belé na kati ndenga na ebeli Jérémy aoki ko sala yango te Jérémy azalaki mwana oyo azalaki na groupe na nga le temps de la grâce tango akomi na maboka Belleville na sepelaki mais oyo bazoloba to bazolinga basala etalika bango moko parce que nga na ebeli na makambo na okiko pesa réponse na likambo nga na ebité voice wa nini ba vidéo na yokaki makelele ezalaki mais ndeko na biso ese a expliquer biso bien que alobi makambo nga na choloba ese de pana mana pesi mbote bisika za azaleki na ngati mwana ngina ese de pana donc ina pesi mbote bisika zali na ebi makambo wana te en tout cas yo tunanga makambo ya qui porte parole ya Belleville Kanzi na aurait pas il y en a tout pourquoi parce que atmosphère peut-être au Belleville a eu quoi qui voice wana ou azo digérer parce que oui peut-être s'attendait que a rôle makambo mo lobby makambo wana au moni ma voice ndezala ki oyeba ke oyo voix ya Diego les mignons parce que place makelele vraiment na kokalanga te et makelele ka ke belé na pesi mbote na Angola Pablo Kin, les grands déclarants, Pablo Kin, Papa Yoyo Bilambe Bela Solara bien, wana moni pembe naye, sénateur Yann Zambé, na pesi mbote na Madame Nabiso, Régine capable na Hollande, Régine capable na Hollande, moi si kitoko muluba, moi ce soit tin de l'oko datala ba zéro te, wana pesi mbote belé lili muswamba nazo zelaka ndenge olobaki, vient nga Pablo Kin les grands écrans, so wana vient nga solani bien, surtout nos ba journalistes, Pablo Kin les grands déclarants na kati Luana, Pablo Kin, pembeni sénateur Yann Zambé, mbote sikozali. Bijou la reine, tu solo là dans le Cameroun, on peut vraiment
ils appellent la toile. Est-ce que les lots m'ont comment? Parce que tout le monde a ceux qui vraiment 2, 3, 4 na kati ya Bella au tourner. Ceux qui passent c'est comme polémique. Ou soit ceux qui sont na SB ou na Bella comme polémique. Ou soit ceux qui sont na DDTV ou peut-être na SB tout na Bella comme polémique. Oh le bit DDTV qui to. Moi na moni douce hein. La douce. Ah la douce. Ça dit à quoi? Douce hein. Pourquoi ils ont comme une polémique bongo? Est-ce que vous avez commis des acteurs proprement à chaîne moko boye ou soit vous avez un indépendant ba fan de comme ça une polémique? Biso moko so to landi ba fan nde to kabwana. Biso moko so to landi ba fan ngape na ko se ba fan nga bochana se o azande ko nanga ba yoka nga. Nga so na ke tourner na nga pa la douce mabete so na ke tourner na famille bota na pesi binombo te na yebiki bo kraka ngai na mune na nga oyo bo lelanga moi si mbiji moi si nzambe ya boye bazwa bakisi na munene bupwani na munene ti na munene likona mpenda munene penda munene makamboyo bafinga kaka baloba kaka esala ondeni esanga kitoko mwete na munene na munene magana matamba na matanga na bien mais au moins te makamboyo mo mtolukango oh kasi nga mokoti bonani yo omi kanga place mo yo Diego. Bon, on partout, bijou la reine na bango, on na gauche, na droite. Mais il y a une place na mikanga te c'est l'autre. Kuna de caché ça bien. Par exemple, caché ça bien te. Bon, na éviter. Mon les capeti. Yo solo ba wapi na comprendre oti. Kana bato yo solo bati. Oh, na tourner pas dinana la douce, na zo enveloppe na nga kaki ya chocolat kitoko. Ça a une émotion. Dinana, ça a une ma belle, Dinana. Ah bon, mais la femme, il y aura mal au saut. Ni aux yeux enveloppe, il balai boy. Oui, ma campagne enveloppe, polémique. Dinana, pardon. On appelle ce bureau de Mobimba, qui est vraiment chaleureux. Baloba bon, ouais. Bayamba kitoko. Babenga bien en tout cas batu nyonso baibakata vimbo babenga ngala ba film na bango de la paix mes condoléances c'est pas kufaki akufela ki grand frère naye pet moi nanga Kevin Sidney na kenda pe kuna moi nanga Geton Gabriel Bolembo babenga nga so mta bengi ngaza posa na ya comme scénario na ya penser na bijou la reine kende mais le to la moki tomoni live ya prise kanoshipi Priska lobby azaki vraiment un peu direct na ba propos nae natala kiango natala kiango akata na mabe ilo ni oseki te alobate alobate natala kiango asilike makasi malinga galek nanga ba princesse qui est derrière Priska parce que du coup maman Priska maman c'est révolté omoni Priska azui ba choc trop oyebi makambo eleka kawana bato ebele balobaka bafinga ye batreta ye na ndenge nyonso yaya omoni esa bino minu eswaka minu na nga nde eza eswaka makasi moto akova na ekime obia aloba te oleki ofingi ya oloba ne te tofinga ye kaka mais un jour nde omona donc yo sepeli na réaction na ye non c'est pelandeni na ebide na ye non na encourager te so na yebaki nde na ko encourager que au sali bien papa place mabe eza to bomaka moto ti biso ozana ka pona oboma moto place mabe eza to bomaka moto oui place mabe eza to boma moto très bien parce que batu pe basalanga mabe batu pe basengela bango ba pardon bijou bomaka moto bijou boma moto na yokela ba Karine Pala na yokela ba Marie Hélène na yokela ba Ibakata tala Gabriel Bolembo ndenga zala ayesinga bila reine kanisa talika moko zena abina ngala reine tika José de Londres bengi ngai po ba yebi babila na loba te mais soki asiliki so na siliki na okate et le comment ozong c'est sima lo sambo très bien
so le samboté non 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 na bana otala ke non oza moi jeune garçon ya kitoko wana bana na ya kitoko ba moi ka maman bango kotela maman boy mais babi star alanda makambo balobaka te mais comment lelo to mona ba commenter ba molanda parce que ninga za direct na baku non non pas mes anini tant batindelo ba commentaire ya bato nga boko finga nga po nga na kota na maboke bo finga bana nga te bo finga nga bo finga ba parents nga te ce que ton bo toucher parce ba toucher te fona loba so pe na lobi te omona ezaki to côté ba parents nga ba omona loka to sa ba jemo boy OK to za musala to za ba responsable to tangi pe mingi ozomona bato batanga baluba batanga un intellectuel ko se comporter comment moi na nzambe ko se comporter comment ozolandanga très bien et alelo so mabezali ngakutu nde naza boy so mabezali réseaux sociaux yango te eza tribunal réseaux sociaux eza yango te ko kata makamunga na yo lukodie ko na ndaku konyo ko malate na yo lukodie déjà misusu le cap de misusu ba misu bazana bango ate nga peso ki ngai no yo luko pe na ndaku ponga na mona kinya est-ce que bino pe leader vous appelez moi dire pe na batna pe ne si bijou la reine bomoni mi batno ba finga artère mo boto actrice mo boy o l'équipe ne miso lobby pona kanae oui na lobby pe ba oyoka bon we rande ni ayo ba fani ba yoka très bien jibe ba fani pe ba yoka kati mais bino na tête on dirait zatia tezala nango soto lobby to soto bandi ça to landaka ba leader solo ba Michael Jackson bande ko loba bande ko yoka ba fana wanda yoka mais batunyo so batuna na baku ba ya rapi awa batuna na SB ba ya pe na Biela mais poni a pris ce temps na Biela et créer ba polémique bo créer maka Sandy on dirait que non Belleville mutazuyé alongole na SB bon ngana e mambo na te et puis Priska Belleville si la bazaba na ya Simbati wa mam na bangout eza mabete mabete soki mupesha mobutu aigle na pesi mbote bisika zali aya mabete so mupesha ici peshanga abengi ndeko na em bala groupement bon nyonso baza bana papa Elombe baza na éducation na bango ya bien éducation vraiment za bien bana papa Elombe lelo na internet mingi polémique ezaka pa na bango succès on fait pas semblant to lo baké non lelo ba batwando kantakie Belvina si basala samba lelo semble za sauté prévenir que na matanga ba betani bakara prévenir que ba audio bimia que minga tenga muninga bolandela bango makasi ide kutu koza na ngokutu te mais bino bo cheka polémique mo boy keno ba betani bakara banini nga mambo na te pardon na mama nga kufina ni ko loba mambo na te bozela nga soki matanga sili na koloba nyonso parce que bon comprendre mambo lo bezali mais c'est pas les moments voilà là tu me sais moi to gagne sur une émission vraiment bijou la reine aujourd'hui beta le soleil a dit nana ah bi dit na tourner na voilà déjà batdel aujourd'hui le baba kambuya dit nana ah wa ozo cacher bien ambiance zaki kitoko mais komona lelo Michou nani oui Michou non Michou ah tu na DDTV Michou na kunati ngana mpaya sani nango alongwe na komi pas si la bisalo mais créer scandale balobi ke afa chérie ya dinana comment ko trahir dinana OK pas si la bisalo ande ni mona ça peut kitoko boye bibi michute tenebiete na ndenga yo lolendo te na ndenga tiki na boya na ebiete nzambe la lola zoka na ba cardozo na princesse na la Donza na Barcelone Sarah biso za na Sinarkt na mais vraiment c'est la première fois na ka combo na na été nga peta on a kene ko tourner na tourner na été na tourner na mona ki lor na moni papa Ali na moni nani na moni on dirait qu'alors mais je me suis barré ça dans deux mi shooter boy et comme ça bango parce que baza ba jeune au pena bala n'appelle le corona de mi shooter boy je me suis barré commenter que comment on resali le roi ironie
Neni petit sœur. Donc il fallait qu'on aille bailler. N'aie bien été. N'aie bien été. Il y a pas d'azan n'aie bien n'aie bien été. Est-ce que nani la douce à ça la groupe? À ça groupe. Bon n'aie bien est-ce que dit nana aïe actrice na homme sous. Aïe et elle m'a bête actrice na biso to yebani kaka moni succès. Il faut ça l'effort yebana. Bon on a yebani te. Ayebani na etam so ayebani na ponga na tuna no pas dina na te comprendre te na tuna mbala moko. Très bien. Deuxième film ndeza semaine on de no ke ko tourner matanga so esi no. Mbala moko na po comme michute. Te na yokati. Na yokite. Na yokite franchement na yokite na ndenga mabete. Ko kena ndengo kende te. Na yebiso bano na yebi bango. Mutu na mona ki na nini na tournage za ki lor. Azé longi torobo et moi mwindu moi bien. La vie c'est toujours comme ça. T'as comme lengia. Puis je vais aller lelo nazo mona to comme sinon nasuka mais question mo ilinga lelo na yambe 7e bagarre abisinga makambo respect. Ne pour 7e kama nanga lo ningisa Mireille Toubadi kama nanga Kamadi tobanda musika Mireille Toubadi kamana ngai Mireille de Solebo loningisa ami comme respect c'est le bijou la reine okolo bakelelo qui il y a des comédiens au ba wale qui me ba respecter côté na musana ba pesa ko valeur te au vraiment c'est que valeur ils sont normal pour aux grand aux rêve na bango mais valeur na zo ngote pona ko boya ki lelo ngano nde na zabwe na zaka respect na bakulutu. Très bien. Sikoyo moi mke o respecter ngate papa wani ponga na to sa no ba je wana te faut respecter nga tchanga la place nanga ponga na ko chayo na ko na place même ngana lo bango nde na zana ndaku na bana nga loko na boti bango na ko imposer bango te donc si pardon kende wenzi po asali musala mingi a torchonner asuke basani tamso loko atongaka na e pour moi nanga sisa na examen na université à examen asa modéliste olandaka lokola mama kulut na Karine Pala tamso atongi bilamba ba client na FC donc kasi bon liete zombo wana ken okete donc faut ebise ya pardon zombo ngokendo lamba bon lieta zo ken moi ke moi na okende mais so na la que ngande na bota ye po déjà comme grande fille et simbate ngana respectera ba papa ma sumu ba tout na respecta bango ba Pierrot Ndombasi ba tebele ba Omar Kabongo baza wana na respecta bango ba José de Londres ba yebi José de Londres yebi ngalo ba mamna ngabo tuna José de Londres e bakata Gabriel ba Sabino 7e bagarre ba Sabino ba Zena ba Sabino ansi luzolo to zozani aveni mona ngina wana ba ofute na coin kuna na suka koto ya vobima hôpital Mozara ya kala privé wana ya wana tongo pa na biso donc yebinga ozomona très bien ebike il faut na zana respect à bijou la reine qui succès quand ça biso te mais c'est ba leki lelo ba na succès ba banga mingi kolote eza époque vous comprenez te moni succès le roi montre ibalukaka le beza qui bijou la reine lobby eza Cardozo lobby eza Cardozo eza balukaka maboka ça succès moko ndima te maboka ka moko na sepela na mère ngo aza femme mariée a se comporta ka bota bana na ye asala ba polémique te siko mama bongo yo manquer respect mama mo lokwa ba papa ko dit maboka les ba personnel maman Nzita Mandita non na vanda na informaté maman Nzita non na vanda na été mais mère bipe na vanda na mo ba mbrianga na ba mama boliwa ba kamana nga ba mama bipendu ba maman Nzita ba alinga wa ba kamana nga nakenda na tel ba onda kwa yo za génération nyonso mama nga baza so ba mama nga te bana classe na biso bana classe na biso mesdames et messieurs na Kofi Koko Kamadi nanga mais ngai na musika
tiens mon on a tournage oyebi pa sonzo oyebi papa wana na loba ifona ketale asa so avandi wana nani bijunga pa sonzo oyebi ke sala nga ba chair de poule. Très bien. Siko abenga nga po aningai mutu pamba boye na yeba na ngate abenga nga oyo tala ngate je msuna so na Karim pala va ku papa ko dia ku fanga bi boza wa pi to tourner bilo asalongo toza ku papa ko dinga bi so bo kende bo kedo ku toza ku na nga bi ya papa wana benga nga ifuna ki ko talela isa ku tuna junior nzambi kama cameraman na ngai ozomona. Très bien. Donc naza mwa moko naza beni batu balingana bangonga oyo boya nga se kana kindoki oyo finga nga se kana misama be papa masumba papa lombe papa ntsakala papa nyonso mama nyonso respect ezaka réciproque. Très bien. Et bandi na mukolo moi na pas bandi l'équipe pas bandi siko nga sa bon ba jeune te be bandandeni. Comprendre. Voilà. Toleka couloir moroté. Très bien. Même ata toleka couloir moko. Respect feza. Il est portant à peine musalo peine au cœur. Musala nanga. Kande no bela boy. Nana carte nanga. Ya assurance maladie. Ka boy na bengi mama ni mama. Mama batoto. Mama ba cas grave, ba cas difficile. Comment moi moi mutuko moi mutu na kati yo moni bo tetra au orgueuse ngaza orgueuse te na miki disa lokwa etoko na matango ndi matin na simple comme bonjour na liaka na bata maboma pona yebi lobi te. Très bien. Lobi ya mutu za nzambi bandeko tomona batu batonga ba immeuble ba na ba compte be na ba banque akia so ba mutu kase ya 100,000 $200,000 a komi na onda kuta bimi na oka wane sale accident pour fille vie compliqué na landa commentaire moko Yves Esingabi ba fingi ovanda na studio na banda siko ngaku na studio yebi boni bola na balabala ngaku na studio so na futa ta 5,000 francs na yebi ke na baye atom na baye reste na nga futa wanda na futa mai na futa courant ngana préféré na vanda ta na studio et bongo yo. Il y a des fans qui jouent un rôle pour critiquer l'artiste. Ok, fallait pas encourager biso. So na vanda na studio so et ça quoi muto aza na pasi. Yo zo bakise les sous pasi. Vraiment. Muto na pasi bino bozana pona baloba nini bato baza fort bo soutenir ba faible. Yango mona pesa merci na nzambe moke nzambe askatenda na toma na nzambe apporte Gilles Bumba Makengo pembeni wana na moni mama Lilas moi sa pembe soki na kutana na mosala nzambe otemenga na kufa batakanga na ndenge belé ya bambaswe ya bampese ya utika na musala na musala ndeni nga konda na musala te na lopango to vandi naza na famille na ngape na quartier totala nanu o comprendre na ko baka teke na musala na nga totala batalisa ka ba iseke malade utini na peut-être musala sala nga na otalisa te nga na mwana nzambe tango yo moko oye na nga poison yo moko omelango tango yo moko lingo sanga mabe et balukela yo nga des fois te ki cité bien dit na ebi ki cité bana na bota ma famille na nga chrétien koko na nga bota mama na nga ana Suisse wana mamumeta Marie-Louise baleki na ye tonton Jean-Piti Manga Ogisha Kambaza à Paris ba mama leki na nga Irène motema ya Tony Lopez Bibiche Biou mabala mundele na France Rit motema no Chari noko na ngai apôtre Joël Kamba aza mosala nzambe mwasi na ye pasteur mama Doli Kamba Ozoland Alfi Kamba donc famille na nga mobimba ba na France baza na poto ka nga muna Fanny petite sœur na nga Fanny odia to tikala et puis petit frère na nga Jimmy kanko aza na Turquie wana Ozolanda très bien to yaka te poto la nga kutu na mwana ya nani na mwana nzambe po mama okende lex mama so kenda tongo atika bambongo na ye balopango na ye lelo ezate vraiment message à passer tout tolo na nzambe
yende mokel to lamuki boye to zaleta msuna programme to sala émission ki moi papa ko dinda akufaki mais papa ko di babi jeudi akende RTN ça lui salaire azui prime vendredi akufi ozolanda est-ce que tant to saba makambu tozo yeba vie lelo eza ya lobité très bien soko lingo tindika muninga oyeke muninga za position faiblesse soutenir ye ah bijou na moni oza na difficulté zota mo $1000 o chata madesu bat na kamwaka au finga muntu taye kuna teka fufu ateka madesu ateka makala so sombika sac ya makala liboso ezaki fo ba remarquer ko teka makala ni poti osombi sac ya makala tandi na lopangwa osombi ba chasser bandi ko kangiso che libanda osombi fufu na machine onikisi oyo tena baby kolo che libanda fufu ya na mbongo makala ya na mbongo mingi belo mone balelo bakoma ba mopai onga boss so pe nani babanda ndeni babanda na lelo bakomi nango mususu peza ya bien te mususu za ya bien Hollande na pesi boss tete ndai mbote belé tete ndai vraiment vient ngai na linga ko mingi ya Willy Moucheni ya Willy Code mondial ya Willy oh petit na yo depuis 1900 mangwao oh leki na yo petite sœur na yo petite sœur na yo Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse maman CC donc veut dire na vandi na ngwende na ngata mutaya olong sanga olongola ngate pona simba mina nzambe na nuchilomba boni basangwa ya Bijou kuna na Canada voilà. Naïb Benak Olobi vraiment avec ton cœur Bijou la reine vraiment c'est vraiment un plaisir ya mon plateau to comme sur na souka na habité message PC batu vraiment ba traiter bino lelo il faut ba honorer bino et ba kitsa bino so message ko laisser na ba fan parce que moi déjà pris ça pour na fâché Olobi qui rebilo et c'est allo ba bongote mais en tant que grande sœur en tant que yaya en tant que maman msusu ba o msusu bana mandako ba kuma ba comédien il faut batala bino na pour ba ça musana ba bien message ni ko lancer na relancer kaka message to zaka na kimia parce que mokile lelo za ya lobité ya lobi za ya lelo te mokile komi compliqué mokile komi compliqué olali olamuki okufi leti mama leti na biso abilité oui abilité akeka okika malaise aki hôpital akufi donc azana ba projet azana ba makambo belé fala sata musu lobby to lobby kuna donc okuya yango so to lamuki to moni ata mapata olai na chambre moni penza na ba costa ba benga ngo omoni penza lumière kumisa nzambe vraiment kumisa nzambe pe mingi to lalaki na bango lelo pe balamuki te ba benga mbibembe ngana yo ba pesi biso souffle de vie to banga mokili ko mabe to banga mokili to za danger te Pom ta danger akansambi. To sa mso lo lendo, ngana danger, ngana na boye, ngana somba boye. Tout est vanité. Nyon se kotika na mokilio, to yaki kokutango. Comprendre? To eba o soigner ba langage na biso to blessa ka baninga te. Pona lobi ngana lobaka, ngana méchante, ngana méchant nga bunda ka ngana sala boy. Na bana petite na ngamoko na sika chama na point noir. Yakenda no mongemba, taka fia bomo. Akenda no boza mongemba. Ake point no mongemba. Yesko so bunda. Kozela te ke ngande na longwa blamba ya longola déjà. Ya le badon ti malongoli. Alongoli petit frère na ngai no ki gorin e boka tomate. Do yekutu na lemba yaya star. Yaya e boka yepa kuma star na ndenge ne. Do na baleka mibali OK balinga ba jina ya na bangote. Na ya basi. Vraiment. Sko yo leki mobo oyo mankinga. Voilà, tokum na suka bande konyo so balinga biso na Congo liziba to yembele bino Bijou la reine tona la reine na biso ezara fierté Rosana est toujours pembeni 2-3 personnes au batalio na chaîne na biso Congo liziba. Vraiment Congo liziba eza ya petit frère nanga le Kechu panda na lingake mingi azape mutu to sani to ana choité voilà la dédicace les ça na pesi na nuchilomba camarade nanga de tous les temps na pesi ainsi comme la mboka za nani
enseigne aussi. Moi la matadi ya solo na pesi mama Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo mami nazolela mami obwakisanga depuis mariage namoni papa Paul Fikipo namoni papa Michel nzambe na ngai comme papa Michel kobenga nini Charlie Mboyo nazozela les amis de bijoux la reine les amis de bijoux la reine vraiment na lingi bino mingi en tout cas ndenge zala kaka na matanga wa obenga nga esanga bien iva binanga total na matanga ya bino soki nani ebakata oyate bakata yate ndeni yo sa pomne ebakata vraiment bino oke bino bebo cha polémique nga pomne ebakata na matanga to mona ga bilongi na bilongi nde ya papa ngai ngakuna lingana nga batu bayate po ba dépense ovanda boyo comme si matanga ko afecho na milité na liété musupo transport na lingala ngate vraiment merci beaucoup vraiment c'était un réel plaisir donc comme nasuka il y a émission mesdames et messieurs fidèles internautes merci parce que na ngai ba fan bo teninga rigueur te na obela na j'ai éprouvé mais moi on balo to soin non avant to sa émission to soin mais na choix te pona bo ba tanga na miniature na oyezanda ko bo tanga na miniature na bo po ba ke ko ima kuna taka to za musika balandinga ti na matanga vraiment. Merci vraiment pour notre considération. Merci à tout le monde qui est mignon. La chaîne Abisso Congo, les Ibanais, l'émission Abisso Mozindo. Vous pouvez grand merci. Na Benjamin Konda na ma caméra. Pourquoi pas Jonathan Dario, caméraman star. Merci. Jonathan Dario, na pesi ombote belé. Jonathan, bon caméraman Abisso Tozane. Yébega bana Jonathan Dario. Nan kombote. Benjamin Konda. Benjamin Konda. Faut na boaka y pas toki mère non c'est émission té na boy. Voilà, Weston Lema, mobali ya mandefu nakata France, pourquoi pas on appelle ça merci na Nene Lelo moi vraiment sur na oyoka toujours bien Boakaka déclarant Pablo Kin na Katia Luanda déclarant Pablo Kin sénateur Yanzambe déclarant Pablo Kin na Katia Luanda Papa Yoyo ayo kangana ebi ki après mission na recépé là merci na yemoko prêtre mon arrête Afrique d'ici Fabrice Labaya mais c'est de trop mobali ya mama Béni Liboté dit merci na Gilis le maire na kata Irlande wana pourquoi pas on un grand merci na Landi na Pedro na kata pays bol na Hollande émission merci na yemoko Marshall Souven États-Unis mutu moko dans restaurant yemoko na kata États-Unis wana restaurant Yolo Ezo onani. Merci na Régine capable na kata Hollande. Régine capable na kata Hollande wana. Moi si à moto na qui après émission ba bien aux ala. Merci na bien sur Bolandi émission Royal Diane la 5 étoiles ba beauté belé pourquoi pas na Tricia Mbumba anniversaire moi na Jonathan Dario joyeux anniversaire déjà aux ala wana après émission. Merci Bolandi émission na bokebi to kotani mbalu ekoya. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.